Président de la République Félix Antoine Tshisekedi ya yambaki caucus ya ba député pe ba notable ya Grand Kivu ba yaki kolobela situation humanitaire ya population oyo bazali ko souffrir kuna pendant makambo elekani kuna ba guerre pe nyonso eleki lokwa catastrophe humanitaire. Président Félix Tshisekedi azali très rassurant na oyo ezali ko salama sur le plan international pe alobi RDC azali ko continuer ko affiter ba arme na ye mabele na biso ya mboka mutu moko te akomeka kozwa yango. Même message relayé na vice premier ministre ministre ya défense Gika Bonomo ya Vita oyo a spécifié ayebisi ba rebelle o bazali ba pantin ya M23 bayeba que contrat nyonso o bakoya ko signer pour négocier na République démocratique du Congo eza ya kokata maba bosana biso tokosala guerre likolo tokosala guerre na mokili pe tokosala guerre na mai na mboka na biso soki olingi oya kozwa mboka soit tokuti biso vivant soit obomi biso mais tokozala awa na mboka po combattre jusqu'à notre dernière énergie. Notable, il y a Nord et Sud qui vous, y compris élu, qui est Kotala, président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour na Kotala, Nini Oyo, et c'est qu'il urgemment pour na bande Konabango, Oyo bazali ko souffrir kuna na Goma ba détail bolanda na reportage. Il y a Faso Kirombe. Kokis ya ba députés nationaux pe ba sénateur ya Nord pe Sud Kivu bayambamaki et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuna na cité ya Union africaine sikanini ba betaki masolo ya situation sécuritaire pe humanitaire oyo ezali koleka kuna na ville ya Goma sikanini armée rwandaise ne envahir ville ya Goma. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a affirmé ba député par processus diplomatique ndengeni nezali ko évoluer kitoko esikanini solution esengeli epesama na communauté internationale pour ndenge République démocratique du Congo a tomboli voix na ndenge azali ko exiger makambo ebele pe ba sanction ya lolenge na lolenge nantina ya Rwanda pour Rwanda esengeli et retirer ba troupe na ye nyonso tout oyo bazali na partie est de la République démocratique du Congo. Chef de l'État a assuré ba député pe ba sénateur lolenge oyo République démocratique du Congo ezali ko travailler na MONUSCO pe ba organisation humanitaire oyo esengeli et assister population ya Goma nyonso wana ebetamaki na masolo yango. Président ya kokis ya ba eli ya Nord Kivu azangaki maloba te nesika alobaki ete situation ya ville ya Goma ezali dramatique oyo ezali kosala ba cadavre ebele na balabala population azangi mai azangi courant azangi ya kolia azangi moyen ya kotia provision mikolo oyo nde ezali kosenga solution epesama na lombango po population bazali na posa toujours ya kimia kokanisa ete masolo oyo tata mokonzi ekolo abeti na ba représentant ya peuple solution ezali toujours kokende na ndenge ya kopesama. Oui, M23 na AFC balamba balia message ya vice premier ministre ministre ya défense oya beti loboko na mesa pe alobi que au contrat o ezalaki pote to négocier na bango ezalité to kobunda bitumba bango balonga to biso to longa RDC ezali ya biso maseki ezalité message poignant peu percutant oyo Gika Bonomo ya Vita vice premier ministre ministre ya défense ya République démocratique du Congo a lancé na FRDC ezalaki makasi mingi bolanda ba détail na reportage. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes. Poison rwandais ezali kokotela ba congolais ebele au lieu ba utiliser ba réseaux sociaux pour l'intérêt à République démocratique du Congo bazali ko utiliser ba réseaux sociaux na manipulation ya ba rwandais na ba oyo balingi Congo e bongate botala lobby vice premier ministre ministre de la défense Guy de Vita a sali message moko très percutant pour na ba FRDC tope mapinga ya mboka. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles?
Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son fond les territoires actuellement sous son emprise. Tala ennemi a kokata discours na ye pour ko réduire à mon débat moko lexical et sengeli koyeba que message essentiel ya ministre ezalaki que mapinga batelema M23 na ba AFC wana ba yeba que contrat nyonso balinga ko signer pour te solo na bango pour la négociation ezalité que tous les plans et instructions concernant un prétendu dialogue avec les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise, soient complètement brûlés, et ce, immédiatement. Nous allons rester ici au Congo et nous battre. Si nous ne pouvons pas rester vivants ici, alors restons ici morts. Donc, on a la dernière énergie, Moutou Akokima te, Bokoku Kabiso vivant à la République démocratique du Congo, Tokotika Congo te, peuple congolais à Kotika Moka Oyo te, ceux qui ont lingi, Yaka Boma population nyoso, Biso nyoso Tokufa, pour yo o régner. Wana ezali ba véritable bombe, Oyo vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita, a boakeli ba ennemi, Naba Oyo bazali kolukama be comme la Congo. Population singeli ba que FRDC na minute Oyo ezali na besoin de motivation pour te babunda basangana bake de liboso. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés et frères d'armes sur d'autres fonds, vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Débat ya ba phrase en français, ezali inutile pambate, to mona yango na bamboka nyonso, okoko emprunter ba phrase ya mutu mususu pour na ko exprimer oyo li ko exprimer. Et dans cette bataille, nous briserons l'ennemi et apporterons le salut à notre peuple, éprouvé dans la fournaise de la persécution, assoiffé seulement de la liberté, des droitures et de justice. Ce qui est vrai, message ya ko retenir, na batu nyonso o bazali ko budisa Congo, surtout na ba rebelle ya M23, forces armées ya République démocratique du Congo, bazali déterminé à ko bundati na suka, ba kotika la bino eloko te, bino pe bokozala na kimia te. Négociation nyonso bakati babwaki la poubelle et yokani. Oui, position Union européenne peut arriver. Il y a ministre il y a affaires étrangères français awa na République démocratique du Congo est préoccupé. Population ya Kinshasa ou va réagir na micro ya Rossi Tantou Miti Mafuta. Réaction na biso bon toloba parce que c'est un point de vue personnel. Réaction na ngai ezaite c'est tout à fait normal hein? Parce que jusque-là, nous avons rompre diplomatie de relation na France. Malgré manifestation, il y a des Congolais, peuple congolais par rapport à ce qui se passe à l'Est. Réaction à Bango, il y a marche Basalagi, à Sitine Basalagi na ambassade à France. Je crois que c'était pour un mécontentement na biso par rapport à ce qui se passe à l'Est. Donc, descente d'après nous, c'est tout à fait normal. Ce que nous nous demandons à la France, le Congolais a un droit de veto. Les membres du Conseil de sécurité, et Sengeli va s'impliquer. Nous avons besoin de sanctions. Des sanctions contre le Rwanda, sanctions contre les responsables, il y a M23, les autorités rwandaises. C'est ça. Donc, pour nous, c'est important. Le peuple congolais kaka soki M23 a se retiré na ba position nyonso azali ko occuper illégalement na sol congolais pe a sanctionné Rwanda officiellement et kozala sengo pona biso ya kokika la RDC pona la relation ya deux jours avant de mettre le ambassade à Wetungani la mutué biso population déjà sous la poste ya relation na bango te biso avant que la relation na bango na est. Ceux qui sont de la Est, les mercenaires français,
na est pour que babunisaka est du pays RDC bazora ba Rwanda bazosala na Rwanda soki bazwi ba Rwanda bazosala na Rwanda alors que biso tobinake ambassade bango zongo aussi le cas guerre ezala est guerre ezala est biso na bango wana guerre ezala ambassade moko to 30 ambassade ya Rwanda ambassade ya France ambassade ya États-Unis et que fonctionner aussi le cas que guerre ezala est avant que l'ambassade ait fonctionné il faut que guerre ici là ata ba négocier na autorité moko wana na perte so zo saki donc ça que vous ambassade ait formé to tout mamutu on a est c'est ça bango za est mais bango nde baza servir moteur ya est bango bazo fournir ba M23 ba munitions makasi pour que vous est c'est ça vision la population ya ningona. Point d'information, il y a président, il y a conseil supérieur, il y a audiovisuel, la paix, il y a communication. Christian Bosembe a bêti le beau qu'on a mis ça. Journaliste, top média, où est coupé ça, information, il y a Mwanza, c'est-à-dire information, il y a armée. Où il y a précision, au PC, à mon place, gouvernement, et annoncer Makamou, va retirer licence na yo, va kangi média na yo, et puis va considérer que aux allez travailler pour na Monguna. Christian Bosembe, azali clair. Bah, oh, bah, ça là qui est dans le passé, bolim bisiye. Oh, pour ça, à partir, il y a date, oh, il y a ça là qui message, oh, yo, bah, ko kangaye, parce que guerre, oh, ils allaient guerre médiatique. Il n'appartient pas à un média d'annoncer la prise d'une ville, c'est plutôt au gouvernement de l'annoncer. Christian Bosembe, président, il y a ces sacs à revenir sur ma question de l'heure par rapport à l'actualité de la situation. Oh, yo, il y a guerre et ils allaient préoccuper République démocratique du Congo, la communauté internationale, surtout dans le secteur, il y a des médias. Les camions liboso, ils ont des informations. Oh yo, ministre Patrick Mouyaya, ils ont combien de micro poison rwandais. Yo Congolais, au coquille qu'on relaye, maloba, topé ba image, il y a ba rwandais dans le téléphone, na yo, na groupe WhatsApp, tout na page Facebook, na yo te. Et ils allaient favoriser Bambouna au détriment Yamboka na yo. Plutôt yo il faut Olexa image ya FRDC image ils allaient motiver ba Congolais pour te Congolais ont un sentiment patriotique aye ba bongo pe ko bundela mboka na ye c'est très important. Contexte autre aux alliés mikolo yo ils allaient contexte naturel te et c'est quelque chose de mesure particulière pour na gérer ba média mikolo oyo. Ba annonce liée na guerre et sengeli et l'Obama et pas il y a des membres et un gouvernement to ba voix officielle mususu média yo journaliste ba telambanga na yo na bilobela Mwanza sur makambo ezali militaire surtout ceux qui osali na ba preuve tangible te média mon côté et comme ça la débat militaire sans cause un expert militaire certifié na plateau na ye sinon te Christian Bosembe kokanga yo surtout ndenge M23 na FC bazali ko bundisa RDC na ba Rwandais makambu na bango nyonso bazali kosala bazali na embargo total na ba média ya République démocratique du Congo. Ce qui ont diffusé yango c'est que ozali na bango l'état akoyeba nini ya kosala na yo d'abord ceux qui ozali média bakati signal bakati ndenge ya kolekela awa batu oyo bazali kosala yango à partir ya libanda bayebi nini bazali ko gagner et puis bango nyonso clairement bayebi que bazali ko travailler pour na Monguna. Donc papa maman journaliste batela molimo ya chaîne na yo tope média na yo na tango oyo ya guerre au travailler pour na Monguna au Shimbami au travailler pour na mboka un jour et kozala reconnaissant na yo pamba te musala ozali kosala soki okomi moumbu okosala yango te surtout que ba pays oyo ezali kobundisa biso ezali ba pays dictatorial bazali na exemple moko te ya kopesa na démocratie pe liberté d'expression oyo ezalaka na République démocratique du Congo. Et yokani oui aux journalistes dans vos traitements d'information nous demandons une seule chose: déconstruisons les mythes rwandais. Beltexco amemeli ba kinua ba produit gamme ya polo ba détail bolanda na reportage oyo mokolo esengo ezali nde lelo tokutani na bandeko nyonso Kongo mobimba topesi mbote tobani mbulo ya sika oyo ezali mbulo ya bilubu mbula oyo ya sika ezali mbula oyo sengeli mama vraiment alamba kitoko koma mesana de akoto kolamba kitoko mais solution rapide oyo mbala moko ezaka ke bitoska bimisika munene ya ba Plichard Apollo dozana Plichard Apollo ya munene na 425 grammes ya azali tomate azana misuni kitoko ya mbisi ya Plichard
oyi kolamba ye na bilubu nyonso aza nzela mokuse toza pe na oyo ya pilipili ya 425 grammes ye pe misuni kitoko me bachoka pilipili na kati poso maso pilipili na wenzete ya 100 francs ya 200 francs toza susu na sardine oyo babengi sardine Apollo oyo ezali l'huile ya kitoko mbisi ya bien nyonso ezali gamme Apollo oyo esengeli bo sele na babilubu na bino surtout ba mama restaurant ba mama malewa na bandako surtout dokota mois ya janvier février tito okene mbula mobimba moi crise ekota na ndako poto bimisi bambongo ebeye na kosomela bana ba bilamba ya bonne année ba bilamba ya Noël mais Betosco apesi bino solution rapide ya mukuse oyo na mbongo moke okutungisa mate oke wenze okocha obimi okocha abimi okomi okochi wenze tambola kosoma bisomba sombate solution ezali Richard Apollo ya Betosco pona bilubu nyonso ya ba mama pote papa oyo bakobata libana ba bana balia kitoko baba na santé ya malamu. Ba chauffeur ya Kinshasa ba respectera code de la route te parce que ba koma ba camarade na ba roulage pasi pe mawa constat oyo Kanbe News to sali na reportage oyo signé Exaucé Mulumba na Michel. Na Kinshasa awa ba chauffeur ebele ba respectaka na bango code de la route te ba yebi kutu importance ya ba feu rouge tope ya ba panneau de signalisation kutu ba kipaka na bango te soki kaka ide eyeye ya kutambola malamoko akoti na nzela akokipete piéton azali kokatisa tope azali kokatisa te mingi ba pesi ba raison na bango oyo etali bango kaka. En tout cas, on peut s'en mingi pendant on beta sete na biso ba kumbi mituka. Toza na capitale. Totambola na excès de vitesse te. Vitesse soto linyango ozala ba nzela lokwa ba Congo central na ke ba Matadi ba Kikwiti. C'est ça na ko rouler la bambango. Mais la ba capitale ya venant mbango eza bien te. To respecta ba to makolo na bisika na bango ba otambolela ba okatsa. Oyo moko okena ndako no pa patron otika mutuko ozongaka na prince okatisa otambola na nzela so eloko ane komeli même famille na yo osepela nango te chauffeur a tout mwana nga salibo eza bien te to respecter na ba piéton makasi to ba marche ba bandi de piéton ko respecter feu rouge pour la mona pe baninga misu feu rouge rozale pela ma boyo telema bato makolo desi ba bima ki oleki si tout ba mituka ba transport ba speeder ba 257 bon omoni c'est là la biso ba salango na ba condition ngo de ba salanga de tokuta normalement point César pour la mituka na to comment mona ba piéton ba ko zanga place ko tambola na kata prince so ne ba tambola kata prince bongo mituka musoko ya vitesse et ko tout aille po azana kata prince. Mais piéton pas dans la presse parce qu'il y a un zéla oh il y a tambola te batela il y a tambola il y a piéton il y a moins d'accident il y a la ligne là mais ma chauffeur me soupe parce qu'on a respecté au moins la piéton c'est la mupantine et pour mais au moins on a la piéton ti côté il y a zo qui n'est pas le canzela bimaki il y a moni et ça l'accident côté musu super responsabilité les alliés pas il y a l'état na banzela ebele awa na ville ya Kinshasa kota la malamu ezalaka kutu na bare oyo bato bakotelema normalement te mingi pe ba feu rouge na ba panneau lisusu ebukana ba feu rouge kutu esalaka nango lisusu te na yango pe ba chauffeur babosana ke code de la route existaka mingi pe esengeli bobongisa po nzela ekoma na ba norme oyo esengeli. ezalaka nini mwasi oboyaka mibali ya ba jeune mais championne na kolinga ba homme marié soni pasi pe mawa constat Kanbe et sali à travers reportage oyo signé Rossi Tantou Miti Mafuta. Vitesse ya kilelo nde ezali koboma surtout mingi bandeko basi awa na ville ya Kinshasa okomona mona mwasi soki kaka jeune garçon ya télémisien na nzela atunie ke ovandaka wapi pesa adresse okomona mwana mobali apesi adresse oyo ya bapara na ye esika oyo ye avandaka okomona mwana mwasi akolinga ye te po akobenga ye azali responsable mingi bazali kokende kotombe na ba homme marié pe bango bandeko basi bazali ko préférer toujours ba homme marié nantina
o ye azali responsable déjà lokola azwaka charge ya moto mosusu akozwa pe charge na ngai ezalaka nini? Est-ce que ezali normal mpona bana basi ko se comporter bongo? Mingi ba mama balobi selon ngai moboti nazomona ke bana biso lelo nde baza na bavitese baza presse mingi na moma ke azela moninga le mosusu amilengele mpo na ye azomona yango bareta akoprefere alinga deja papa oyo aza nango bi azala deuxième femme bapapa mikolo deja aza na babie na ye aprofite kele mosusu mingi nazomona bango bazowelisa basala mariage civil mpona babien yango nde bazoluka babiloko wana donc bana biso lelo baza na patience te yango baza presse naomona ke soki azeli nanu mwana mbala aza na ndako ya bapara aza na eloko te mikoloni na kobala ngai na koumela baninga deja basi babali ngai na bali nano te yango nde eloko ezomema bana na biso ya lelo mais ok libala eza mokano wa nzambe le mosusu ezeli moninga libala bolenge ekozwa malamu ke ozela ye pe ozwa papa mokolo ubi aza deja marie alukelo quelque part ndako sor nango na nsima okoyeba te mais conseil nazopesa na bana na biso ke toyebi ke pasi ezali mais il faut kozela libala na yo ubie ozwa mpe mobali aza na age na yo ozwa mpe mobali oyo bobandi na ye na se soki oza na chance okokutana mpe deja ke azoluka deja asi abongani mais mosusu mpe abongami te le mosusu mpe apropose yo nzambe mpe apamboli ye eza ke apesi bino chance ozwi mpe mobali na yo bovandi opatiente abali yo normal ovandi na kimia ke yebokele kolinga bapapa oyo deja baza na makambo na bango na basi na bango baza na baproblème ebele bamosusu bazosalela lelo bonzambe te komiki vraiment azobanga nzambe akozala na basi mibale te yo papa mokolo koobala mwana moke te bon bajeune fille ya lelo so azoprefere la mosusu kozwa ba homme marié parce que homme marié akoyebisa mpe vérité te aolinga adétruire ye ensuite aolinga kaka akosa ye babie moko ke ninganga na soumettre babia epai na yo au fur et à mesure ke na biso kokoninga ye ozela ke oyo aprometaki yo omona mpe yango te ye biso azali kosala nde mpo ke aflate ayeba nini oyo oza nango ye biso ani kaka amona yo kaka asakanela yo amona kaka mposo azali kaka amona na nzoto na eseya lashe ya tiki yo bana biso mpe baza mayele te bakokose kaka moke boye amibwaki amipanzani asali oyo volonté oyo moto atuni me azoba te moto wana azodétruire bajeune fille soki omoni ke oza na copain na yo oyo boza presque même age yo na ye ninga bobanda na mpasi na bisengo ensemble ye na ye mpo soki lelo nzambe mpe apamboli bino bozwi aolinga mpe kolashe te aomonake te aza mwasi moko ya malamu tofandaki na ntango ya mpasi le mpe nzambe apamboli biso tozwi bisengo tokontinue toujours na ye tosala mpe famille na biso semie ke okelinga homme marie oyo ayebi yo nanu dele debi te mais aye koyeba yo na katikati mpe aosunga yo talashe yo ndeko mwasi yebela esengeli kaka te obanda na moto na tango oyo bisengo ezali deja bokoki mpe kobanda na moto mosusu na kati ya ndako ya baparent kasi kende bosombi mpe botongi esika na bino oyo bino mibale bokokende kovanda à l'aise kasi koboya moto deja kaka mpo azali kovanda epai ya baparent ezali kitoko te ezali mabe makasi esengeli bochange mpo lobi ya moto ekomamaka na yango nelongi te oui. Mega Congo ayeli ba Congolais American Power énergie ya ba champion. American Power masanga isalami pona kobomba bo pikiliki ya mokolo. Na Kinshasa mikolo nyonso eza bitumba pona oyo tolingi pona mosala pe pona elikia. American Power moninga na yo ya bitap nyonso lakisa bokasi na yo lamusa bopikiliki ya kati ya nzoto na American Power.
Libérez votre potentiel. Libère ta puissance. American Power. Énergie à ma champion. Avec Jimmy Mukendi sans filtre éditorial, il y a rédaction à KNB News, intégralité. Bon, on a la chaîne YouTube avec Jimmy Mukendi, puis on a ma page Facebook, puis TikTok, il y a avec Jimmy Mukendi. Oh, ils allaient en ligne, Bolanda. Les lots, ceux qui ont allé dans les réseaux sociaux, ok, dans Facebook par exemple, dans réel, bah image, la plupart, oh, ils allaient qu'on bime la biso, ils allaient qu'on bime bah image, oh yo, ils allaient qu'on soigner, image, il y a ba kondi, il y a ba mboka, oh, ils allaient qu'on bundisa biso, pour ne pas leur citer. Moutou nyonso, oh, ça na téléphone, à mon akayango. Est-ce que mboka, oh, tous allez na bateau, bah qui parle en numérique? Est-ce que mboka, oh, il y a une stratégie, un ministère, bah tout, oh yo, bah allez qu'on ça la veille sur numérique? Il est vrai. Problème, il y a contenu. Nani a géré le contenu. Il est vrai, contenu, ils allaient gérer, c'est ça, ton ministère de l'information. Mais attention, et le moins degré de contenu, n'a pas que contenu dans Facebook, pour se démultiplier partout, tout peut robot, et c'est qu'il faut faire entrer au algorithme. Et c'est qu'il faut dans Facebook pour booster. Or, si on comprend bien, Banguna bazali na ba armée numérique na bango. Au lieu de les il faut que tu saches quelque chose. Banguna bazali na ba armée numérique na bango. Et si kanini bazali ko tchaba image ya ba président na bango. Bazali ko tchaba image pour na ko sambwisa RDC. Et puis ba image wana bazali ko booster yango na ba réseaux sociaux. Bazali ko booster yango pe en ciblant Kinshasa, en ciblant toute la République démocratique du Congo. Imaginez-vous mutumoko azana Chikapa, azana téléphone, azotala Facebook, matin, midi, soir, à mon image, il y a président de la République na biso te, à mon image, il y a famille, il y a président de la République na biso te, à mon image, il y a bana, il y a président de la République na biso te, mais azakota la image, il y a président de la République, oyo bazali ko budisa biso. Na yeko ben na mato ina mukonzi ya mboka batu oyo apesa basala makambo ya numérique. Soki bayebi eloko te batikela batu oyo basalaka musala malamu. Pays eza na guerre wana au-delà du fait que na mandoki tozali ko buna d'une certaine manière, na communication tozali ko buna d'une certaine manière, mais sur le plan numérique baza ko beta biso parce que aujourd'hui batu nyonso ya Goma bazali ko somba ba sim ya MTN ya Rwanda. Kini ko somba ba sim wana ba congolais bako injecter bango ba makambu na bango et puis na kati ba sim wana ba message ko bana koya na Kinyarwanda. Comprenez la suite. Il est grand temps to bunda ba guerre oyo na ba front nyoso. Mutu oyo azali mayele a expliqué ba ndeko bazali mayele pembeni na ye po ba yeba ko sala quelque chose pour na ko sauver république. Donc la sous-édition à l'élo, patriotisme toujours, battre l'école ici quand vous allez, vigilance, moutozali pour maîtriser, alerter, police, moutozali comme ça la nyamu nyamu. Au yoki langage ya mala mouté contre mboka, topé surtout dans le groupe WhatsApp, ceux qui moutumogo a partagé kaka, ba image ya ba rebelle, topé kolakisa, ndenge nini RDC azali ko perdre, boye ba kazali ko sala musala ya monguna, azali affecté na poison rwandais. Zala mayele, fungola bisu, mboka oyo tozali na kaka oyo soki to perdre yango bisika nyonso to kokende to kokoma bapaya nazali na plaisir ya ko présenter bino édition ya mokolo ya lelo KNB News information ezali ko continuer na page Facebook na biso boke ko s'abonner kuna po kuna information etele makate tango ezali ko yambala moko tozali ko diffuser bolanda biso pe na TikTok na biso KNB News surtout bo s'abonner na chaîne YouTube na biso KNB News na ko mona bino mokolo ya lobi avec le même plaisir. Bon week-end bisika nyonso bozomi kolanda KNB News. Magazine.